ba relation qui toko na de konabiso Hervé Bateringi Gola. Mais ye wana ndebe ken piana lisusu. Mais ye wana nde Hervé Bateringi Gola nde mbosamba inaiti. Siko bozane sous na relation bien ken piana pe. Nga za na problème na Ferry, na za na problème na Hervé te. Na za na problème na Ferry, na za na problème na Hervé te. Hervé Bateringi Gola, ye te Ferry Gola. Tozana bien, tozana kutu na ba bureau na ye, ye tozana bien. Soko ngai ba kutu ane na problème te mardi na kende répétition. Ya Hervé Bateringi Gola. Na kende répétition na. Yo lelo ozo sala batu batricage, okokende na ba wenge, okende na ba orchestre boy. Po oluka ba nuire ba vie ya bandeko na oka ba journaliste. Eza pasi zala mwana mwasi Lucas changé. Lucas changé parce que changé avant prière il y a 21 jours et si là. Viens na papi Kelly, viens na Rifé Kisombe. Viens na Carlos Kabasu, viens na Richard Amelin. Boye bisa mwana mwasi wana aluka a changé avant prière na ya 21 jours et si là. Bakanga nga journaliste ni na kibuno. Na mona nga pacho refit. Et na boyi na nga association na bakanga nga tu alboso yo ya oyakati. O nesko na lala na ngate emsu eba ipete. Voilà. Siko na ya association poni. Kana kati association na ba très très haut basali na kendo se retrouver na Gombe bazala ka ba na kati association na. Ba lukinga na kende prison ba simbite na kendo kota kuna po ba baby c'est la verre. Na boyi le 10 mars, notre soirée, Panzani, collaboration avec CongoFrance.com, ban à Lyon, ban à Chambéry, ban à Grenoble, ban à Saint-Etienne, ban à Paris, ban à Suisse, Boya et Belé, la soirée, méga soirée, Panzani. Le 18 mars, na salle ya gauche, Luboya ebele. Ici c'est Lyon. Le France Avalo Samogador Modoga Baramboa, Ida Oyabumbo Naniel. Na Benibinga, tout le monde, le 18 mars, na salle Uli, na Lyon. Ana balala nzala. Bokolala nzala mokolo wana soirée za Kaobe. Ouais, bana Lyon. Bana Saint-Etienne, bana aux environs. Dans la bangé la soirée, le 18 mars, dans la Lyon, lieu au Beba, avec une Raimoko Mystère Siatou dans la pointe. Donc vous allez voir, on s'appelle tout à Lyon. Alors ma date vous allez sommer. Soirée comme on a Panzani, ils sont à Lyon le 18 mars. Tobanango 20h. Natongo de 20h jusqu'à lobby. Donc vous avez ma solo à Kochi Bengue, suite est fait. Nous allons à Lyon, vous avez la salle élue. Pati Mengani, Bapanzani, vous permettre de lanzala, mais vous avez la soirée. Tout bête à la fara. Maman est Panzani. Les 18, chez Fabien Lumba, en Bokassi à double S. Congo France, Panzanga Idi. Nous Mandela. CongoFrance.com. CongoFrance.com. Site ya Tolo Masolo à danger. Masolo Kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs Nabi. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda. Émission Nabi na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Lipumba. Pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukasson. On peut remercier beaucoup aussi à Angèle Makizembi Mouswaili. Pourquoi pas à Malolo Loris et la Congolais. Merci aussi à Maman Emeline Zemamotema. Il y a tout ce Pelé Mbetolo. Merci aussi à Fanny Bongende Skin. Merci aussi à David Olito Motomoko bien. Pourquoi pas à Diesel à London. Babi Wopesanga Motema pas cité pour la grosse moulu de la presse congolaise. Nous vivons à une époque à Papi Messi depuis Lukampa. Pourquoi pas à Mandela Mugonda Bato Babi no grosse moulu jamais la Lanzala. Grosse moulu jamais à Kota Nyonga ya Loaé Anda Kudo. Merci Nabino à Papi Messi et puis à Mandela Mugonda. Pourquoi pas ya Willy Mouchieni Babi Kodo jamais Kota Vilis Tozane déjà na Katsabakina depuis samedi passé déjà ça ya qui tourné na Katsabakina. La grosse moulu de la presse congolaise.
congolaise nazanga moté na plateau na Mouna. Merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Net zo fungola déjà ma solo to beta pour lelo vraiment tozana Ken Piana pito pali. Tozana mingi tozo beta na ma solo. Lelo vraiment plus mingi na yambi Ken karana moi nungu etambola ki Ken Pia bakangi faire ego la Jésus de Nias ni Kaboronina. Papa Hervé akangisi collègue Nabiso Ken Piana. Akangisi Ken Piana pourquoi Ken Piana critique qui Ken Piana finga qui Ken Piana boya kae bakanga qui puis non seulement ko kanga nungu te Ken Piana qui prison Ken Piana za na parquet azo kende prison ba mususu non Ken Piana asa ke makala koti makala comme d'habitude ndenga kendara mais la grosse moulu de la presse congolaise habité le quoi Congo France avec moi grosse moulu na landela rabino ba information na source na loki Ken Piana na luki na vérifier na moni Ken Piana est-ce que Ken Piana outi prison abimi to Ken Piana à côté guiné prison te to ndenge nini sko Ken Piana yemoko kozala kaka mieux placé pour na ko éclaircir bino bato bo Holanda biso monde entier na zuye no to beta masolo quant à moi je dis bonjour Ken Piana. Grosse Molly, il y a Didi Dipumba Congo France. Il y a Didi Dipumba na compte qui bosse ezala te ke o azala rande jona ote na sansi biso peut-être à papa na mwana Ken Piana nazana nga na comprendre te bata poto bazo benga dérangement grave total ba vient nga ba Gauthier Mascotti ba pétissé bango mitou ba Carlos Kabasu grand frère propre Koko Arafat ba sœur nga ba Angel Muswahili Makizembe ba ya Willy Musheni Koda Mboka PDG Cardozo Mwamba Wankena Jimmy Belao anande combo etanga maka avec force Jimmy Belao ozu lela ngoma be Jimmy Belao ozu ba Del Jogo ku danger nazo lela bino mi bale mabe obiga na koti ba tupena Del Jogo ba good danger voilà Ken Piana ne pepele ba tunde batika ko pesa ba information lokuta moi trop zap mabe. Voilà, ok. Merci beaucoup Ken Piana. On a habité le 8 mars. Oh, il y a moi na biso vraiment ma maman au jour on a vraiment so rola tarali putate, il faut lata. So rola taramo ba jipa miku so lata trop ba pantalon mais le 8 mars on est faut lata. Mauvais souvenir ni ozana on a le 8 mars jour à ba maman. Le 8 mars c'est un mauvais souvenir parce que na lekisi journée mobimba na maboko à l'état. Donc il n'a eu chance ya komona ndenge ba mama ba fêter te na yako zo chance ya komona ndenge ba mama ba zo fêter parce que nga ba libérer nga ba 15h na côté transport na ye mutu ezala ki beta. Est-ce que Ken Piana tout ça vraiment on a besoin to biye banane Ken Piana bakanga ki ondenge ni ba ki zo ndenge ni parce que aux parents aux responsables au gérant rapé famille ce que Ken Piana bazwa ki ondenge ni netani ni bazwela kiyo et puis na heure nini ya le 8 mars wana bazwanga ba 6h du matin ba 6h du matin mibeko ezaka mibeko parce que moni lelo heure mo bopeto ebaka to eba ke biso cause to défendre ezaka la vérité lelo biso to lobato ku fela kaka vérité na biso. Artistes et musiciens, il faut que je me rappelle remarque qu'ils ont injuré. Remarque qu'ils ont injuré. Parce que ceux qui le lot, na sali injure, na côté vie privée à mutu, na lo baba n'importe quoi pour na mutu, mais na sali remarque n'a pas fait au réel. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ils ont n'engé mon père ma bête. Ils ont été na fini mutu. Ou bien na sali soki nini lelo komika soki bakangi ye msu mutu batu bazoe baka ake makala po mutu boende akangisi ye mutu o peut-être ake kofunda ye msu Ken Piana mutu wana msu na justice ipe foto ye bat justice ipe eza wana contrôle kaka makambo ke o mutu alobaki est-ce que mutu aye kofunda balobaki na ye pena réellement. Mais biso to yebi ke faire rigola Jésus de Nias mutakangi sakio ba équipe bakanga ki boke na parquet ngalingi kuto histoire wana te parce que na minute na komi na arranger pena na s'arranger pena na ba griffe tout na s'arranger na ba Jafa ko faire na s'arranger na ba Versace ba Adidas donc ba yodi ya mamoto ba igaki moto ba Gucci donc na eso na problème te na motu moko ya griffe
Est-ce que biso te ebike faire gola tango sambaki ndega nungu etambola et puis bangoma na système soki journaliste bakangi il faut ba luka ba filmer soki journaliste bakangi azo samba il faut ba luka mpe ba enregistrer à se plaindre journaliste Ken Piana finginga lobi na yebi ko se défendre na français te soki bayambinga na émission et puis musique nanga ezo simbate faire gola Jésus de Nias. Est-ce que vous avez fait rigoler à Jésus et au fond qui au sam? Na habité ba question opposée na habité. Yozo le bolobi balobi Ken Piana lobi na moto ayebi ko loba français te. Na ko loba na pe gros molo ebi no français te. Est-ce que c'est un jeu? Soki balobi oyebi langi wana te un jeu. Na mokili o nani yango ko kisa ba langi nyoso na mutu na ye. Biso to akolondi par banane ba Belgique. Munoko kutu o ifalaki biso to ebezaki wallon. Nani yango na Congo ayebi ki wallon apa bato bana poto. Nani na Kinshasa otamoli Kinshasa mobimba nani ayebi ki wallon. Soki balobi ya msusu oyebi français te, eza njirte. Eza na ngope njirte. Soit qui est yango funda ki wakangisi. Et soit qui nandi. Mais on dirait Ken Piana tonga kende ko samba na park, on dirait olonga ki prosango. Preuve n'importe ce qui parce que Ken Piana a outi na présenté Ken Piana samba ki na park et puis ba 16h au bimi. Ce qui Ken Piana vraiment alonga e procès wana te c'est que Ken Piana nga se retrouver na prison mais tout moni Ken Piana abimi c'est que olonga e procès wana. Nga zo ebisa yo ya msu nga za na problème na griffe. Kolo griffe a tika pena maison na ya munene na poto aya poto samba. O bino bozo imaginer ndeza o balobaka ba mirmir. On comprend, eza ba eko ezotambola soki ezalaki artiste et musicien à Congo, bolinga bomona ba photo bakangi banini. Totika distraction ko totika so ba distraction papa. Ok, merci beaucoup. Ken Piana nga vraiment naza na question mingi te mo basangora etambola ya Ken Piana bakangi Ken Piana za prison melelo Ken Piana na poso oyebisa bana monde entier poto moni pe likambo ngo ndire trop ba journaliste te pe ba komu kokota lelo so Ken Piana bebe na la grosse mouli o mona ba tutu balingara la grosse mouli te ba yena sima Ken Piana ba yeba appuyer Ken Piana o so pe Ken Piana grosse mouli yo na Ken Piana te ba tutu balinga Ken Piana te ba yena sima grosse mouli po appuyer grosse mouli fundanga Ken Piana boke ka o samba tina ba journaliste o ba komi na niveau kokota na sima ya ba artiste et musicien na biso ko appuyer ba mpona ko fundanga biso ba journaliste ko lo bani pona ba na ko lo baba tu faut ba retenir Ken Piana na problème na mutute naza en bonne relation na Fally pour ba dicap la merveille on a lo bagaza star ya likolo lelo na musique na biso Congo ba relation ki to ko na vie na biso we ranson ba relation ki to ko na ndeko na biso Fabregas ba relation ki to ko na ndeko na biso Hervé Bateringi Gola. Mais ye wana nde Ken Piana lisusu mais ye wana nde Hervé Bateringi Gola nde mbosamba ina eti siko bozane sous na relation bien Ken Piana pe nga za na problème na Ferry na za na problème na Hervé te na za na problème na Ferry na za na problème na Hervé te Hervé Bateringi Gola ye te Ferry Gola tozana bien tozala kutu na ba bureau na ye ye tozala na bien soko ngai ba kutu ane na problème te mardi na kende répétition ya Hervé Bateringi Gola na kende répétition na Ok, merci beaucoup. Siko Ken Piana rolo bandi na ba journaliste o bazolinga ko kotaka mpe na sima ba artiste na biso ko prière ba sala ba ninga na biso ba collègue mabe. Boyo ka sort na bango na prière na ça ya 21 jours. Dans jour prière wane ko sila. Vous comprendre. Vous comprendre. Jour prière wane ko sila boko comprendre. À vrai dire, soto lobito éclairci Ken Piana okendeka o sambaki olongi na yo okota ino présenté. Te nakendaki na sambi na ngai ba konzi na biso pe ba mitema malamu. Okoza la pe olongi ou bien olongi te mais ba konzi pe ba okeli yo mawa batali c'est un responsable père de famille ce qui peut te lobito kangaye bana na e ba otika lo souffrir. Ba koyo ke lo pe mawa. Ba mesure de grâce pe za la kanango. Tokola bateke soki kaka bakangaki obiminde yo ganyaki procès. Bayokela pe mutu mawa. Eza nango l'état batalaka eza nango ba polémique ya mike aza criminel te aza moyibi te askokaki pe mbongo batu te
abukaki pe société ya bato te batelaka bafe soki bafe wana eza moke bakonzi na biso oyo bakonzi na biso pe baza wana eza teke dossier nyonso tu mutu akende kaka makala batelaka pe eloko nini oyo mutu asali pe bakotala pe boye bayokeli pe mawa mesure de grâce ezalaka pe. Ok, merci beaucoup Ken Piana côté une prison qui a sambi à longi procès na et voilà tout ça encore na Ken Piana en tout cas ba collègue na biso oyo bozo trahi biso moko baninga na bino c'est pas gentil c'est pas bon bon mais un peu ko changer c'est-à-dire so Ken Piana botama na lupembane a chansa a ne lo nzoto ne ko sate yoro ya po combattre yo ko ici non so qui la grosse moulu de la presse congolaise na nga chansa ata yo muswambo ya liboso naza désolé pour non le kananga yo kana vitesse na sepelaka na grosse moulu parce que depuis ya musala oyebi ke totikala na koyoka ekote ke yo grosse moli alobaki boye grosse moli kuta osala bakabali ya mutu parce que lelo yo mwana mwasi oyeno na mondi na biso ya media oyo obatami na sima internet susi na yo ezali bakangaka bato problème eza te me yebaka nzambe na biso ya likolo nzambe na biso ya likolo azomona soki ngai Ken Piana nasala complicité depuis na banda musala o po bakanga te mutu moko nzambe wana bando kota makambo nanga te nazola problème na vie na biso mopao nzambe asalelanga pe grâce 4 jours na bimi ezali parce que nzambe otela pe mutu wana façon amemaka vie na ye yo lelo ozosala bato batricage okokende na bawenge okende na baorchestre boye po oluka banuire bavie ya bandeko na okaka bajournaliste eza pasi zala mwana mwasi Luka changer parce que changer avant prière il y a 21 jours et si là vient nga papi Kelly vient nga Rife Kisombe vient nga Carlos Kabasu vient nga Richard Amelin boye bisa mwana mwasi wana aluka a changer avant prière nga ya 21 jours et si là nazola bango clair naza na problème na artiste et musicien mon côté. On comprend. Donc, na autant appelé comme journaliste mon côté, na zappé na terre autant comme journaliste té. Et bon, qu'il est déjà beaucoup de moi kiri, il y a qu'on faire nuire Ken. Et là ça déjà que Ken Piana muta chaleur parce que les lois commis même Ken a salé mutelo tout le monde a ba liste mon ko bimi pouf. Ken Piana na kati. Comment on a na kati? Mais ce qui va tout vérifier, bah mon Ken Piana comme côté na kati nengeni. Donc on a sentir déjà que ça a maramba loupe mbanzambe. Ok, merci beaucoup. Ce robot na loupe mbano ko kangangote lokwa ba la grosse moulu de la presse congolaise. Na ya nga média te fana finga na muninga po batanga kate muswamba en tout cas vraiment toza désolé ngande kono mwasi na pesi au conseil comme conseil mais quand peut ko changer landa ta ba ligne nanga o kende moi liboso et ça là au peut bien. Merci beaucoup. Nasir bozalaki Nasir toto robomba te ba journaliste belé ba yebi baza bien baza informé que non journaliste moko mwasi akendaki na répétition ya artiste et musicien moko boy akendaki po basa l'émission donc il y a les solo mona qui a même va basa l'émission il faut combo Ken Piana na pesi ba merci à trop souffrance nanga comme hier azoluka souffrance nanga et comme esengo na ye na pesi merci à trop a progresser na musala o ndenga zoke nango amema bakombo na biso baken bakomba ba Vincent amema bakombo ya ba jazz akende nango ka ndenga zokende mais biso to sala ka musala na biso. Voilà, OK. Merci beaucoup Ken Piana. Association ya ba journaliste o ebimi. Est-ce que Ken Piana vous êtes d'accord nango tant que journaliste to oza non na kati to za na kati te vous êtes d'accord nango to za d'accord nango te Ken Piana. Nana d'accord na ba association te batu bolingo ezate association ngo musala nango eza nini bolingo nano ezate entre bango lelo so to bito bando sangana ga ba réunion o mona ga batu ba kufa na ba poison so tina association ngo eza nini nakende kuna batela ngelo na ver oh naboyi nangati naboyi yango naboyi naboyi nangako naboyi bakanga nga journaliste nini na kuna namona ga pacho refit naboyi nanga association na bakanga nga tu alboso yo oyakati oh nesko na lala ina ngate emsu eba ipete voilà siko na ya association poni
Quand na kati association na ba très très haut basali na kendo se retrouver na Gombe bazala ba na kati association na ba lukinga na kende prison ba simbite na kendo kota kuna po ba bebisela nga ver na boyi na boyi. Ok, merci beaucoup Ken Penabia Rokotani association de journalistes médias en ligne donc à boyi na ye à boyi prison allez-y comprendre vraiment grosse moulira nazo bela mais je sais dit pour ba boss à la grosse mouli non salara musalo parce que ya musala vraiment na supervision mais na o salara musala tellement na proclamer déjà ben invité na o no yamba na zaki na soit il fallait na télé ma quand même na tourner non c'est un des master na ngai Frank Stemai yo fanda na batu bien. Mais faites attention à Batu Moussousou, aux enfants dans la bango. Salara attention à Batu Moussousou. Non, le bamingite. Babiro de oba qui moko atambola kana journaliste na bino moko. C'est bisonna ni ma Ken Piana yo posa ta vérité ve. Biro de moko atambola nanan. Na ibi atambola na matika songo. Non, kende swa association na kosana. Bato bateka ki adresse na nga banani. Est-ce que collègue na yo? Mais c'est ça. C'est quoi l'association na Gosani? Ok, merci beaucoup Ken Piana to comme on vraiment cochité protocole. Oui. Viens na koko Arafat Makizembe na PC bambo théâtre, viens na koko Arafat. De la fin na yo tant que journaliste au rôle banini na ba collègue na yo. De la fin zalika rabiso to bundela la vérité. Ba artiste so ya salimpiaka to lobela mpiaka na e. Soki ba bando kanga na bango biso potolo ba vérité etali bango okangi ngai toke to sambi na biso bakonzi na biso pe baza bata mayele soki on se défendaki pour la vérité ba condamné ote mais c'est ça c'est tout donc il n'a pas si ga bambote d'Angel Mouswaili n'a pas si bambote na Zetikiri Vero Kiri Génie Kumbela Drame le maire monsieur le maire na pesi mbote na Célestine VIP Adel Djoko Bagou Danger voilà nasuki na ngaka wana papi Messi pe depuis Lukampa Rosimbuta yo yebi Rosimbuta Ken Piana papi Messi depuis Lukampa papa lela yo papi Messi Mandela Mugonda papi Messi depuis Lukampa Mandela Mugonda pe Mandela Mugonda donc wana ba prêtre na bi ke vena ngai liebo Gavi Futila, Bambote no pe angwana. Na pesi na nga bambote asuke papa chéri Jibem Piana, venanga Igwe de la forêt, ou Ranson parce que moni ba artiste oyo. Ba tsaki yo na liste ya ba journaliste o ba roko ta maison mère te. Wa nga ba tsenga na ndenge ya mascarade, na nga na ka liste yante. Nga na ba collègue na biso ka ande ba to ngendo ko ta kombo. Na nga siko ba e ba kiteke nga na pire petit ya wera. Kakol c'est bon dans machine grand frère propre. Dabato bela maison mère wana batuna sankara de kunta master na ngai yakati. Papi le prince kutu mbiaka to benga na bambiaka yakati. Ndeko na ngapi Roger mwana mboka siko mouvement oyo bapire na bapire nde batondi. Petit na bon ADT. Nani? On déjà parlé non, on a tout ni pe bongo ADT. Te yena tozo occasion sur la te. Mais vous avez un problème na été. Bon problème à moi vous avez. Est-ce que ceux qui n'a mon ADT atangi komba Ken Piana? Ngana tout ni ka question. Tout ça un problème na été. Voilà. Okay. Merci beaucoup, donc comme nous sommes vraiment cochité. Merci beaucoup à Mouna, artiste et métier noir devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dupumba. Pourquoi pas à notre manager, allez-y, comprendre la grosse moulu de la presse congolaise. Nabino Naza vraiment maladement. Naza na soité, naïka kusala musala nanga naza superfusion. Naïka kusala musala le roi déjà na proclamé qui va inviter nanga naïka pour na tournée. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dupumba. Pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Yawili Moucheni Balobi Kodamboko. Merci beaucoup à Trésor Moucheni. Tozana Yawili déjà na Katia Bakina. Merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 gigas. Pourquoi pas Apocalypse Bella le millionnaire. Merci beaucoup à David Olito Motomoko bien. Maman Emiline Zemamote Maya tous pepele Mbetolo. Merci beaucoup à Malolo Loris et la Congolia. Babi Diesel à London. Oui, mais là Tozo vivre maintenant n'importe quoi. Il y a Papi Messi depuis Lukampa. Pourquoi pas à Mandela Mugonda. Bayo ba Messana Kositini la grosse moulu de la presse congolaise.
congolaise. Merci aussi. Mouna artiste et métier noir. Restez toujours scotché, branché sur Congo France. Vous allez jamais déçu. Et puis, abonnez-vous sur Congo France. Vous allez jamais déçu. Merci beaucoup encore. À mon boss, monsieur José, dit pour moi, c'est-à-dire papa, Dieu à London, et Birandé, tout ça, Lara. Merci encore à Mouna artiste et métier noir. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, la grosse moulou de la presse congolaise. Ah, et on a bien à Yo Moussouamba. Comment batunio se barobaye yo? Changer. Moussouamba, et ça conseil gratuit na peso il y a 2017 changer continuer au bimarara l'échec la grosse moulue de la presse congolaise non qui nous na watizeto. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo danger. Masolo Kitoko. CongoFrance.com.